c'est super. Bonjour, bonsoir, chers internautes de 3 fois wrdcongoinfo.com avec w.congoyassika.com. Moi, c'est votre humble serviteur Maurice Premier, journaliste de Scandinavie et porte-parole de la diaspora congolaise ici en Norvège. Je suis venu comme je vous avais promis, nabiloko yassika, naba information yassika, naba émission yassika. Congo RD info.com na Congo yassika, changement de mentalité, basangani, basali mariage, pona ko informer bino, pona ko yana makambo yassika, parce que toyebike, bozan a besoin à koyeba. Bozan a besoin, il y a changement de mentalité. Bozan a besoin, il y a progrès. Bozan a besoin, il y a victoire. Bozan a besoin, il y a réussite. Mais nyoso nazo tanga, ekoki koko samate, soki toza komi yebate. Faut komi yeba ozanani. Yango wana, RD, Congo, info.com, César Ngadi, Monique Pro, na, www.congoyassika.com, il y a Maurice Premier, na bandeko, il y a RD, Congo Info, basangani, pona kosangisa vraiment, Scandinavie, na Europe centrale, dans le monde entier, comme na Australie, comme na Amérique, comme na Canada, comme na Afrique du Sud, comme en Angleterre, en France, en Belgique, partout bozali, de bo sepela rakola na ba information, na ba site, na biso oyo, ya diaspora. Mais, mikolele kimingi, to monique quelque chose aux zanga, yangona to sala ki réunion, ngai César Ngadi, Monique Pro, congoyassika.com, ya Scandinavie, présenté par Yemei Maurice Premier, votre humble serviteur et porte-parole de la diaspora des Scandinavies. Tout ça là, tu es lokoni yassika pour bosepela. Yangola to concevoir pour nabino émission oyo to bengi yango Université populaire. Université populaire ezali émission ya bino etiko salema lelo oyo pour être bino bande konabiso ya diaspora ya mokili mobimba oyo toyebi lelo ke diaspora congolaise est commis après peu autour il y a 5 à 7 millions de population partout il y a ba congolais ba panzani partout dans le monde entier et ça plus que Gabon et ça plus que Congo Brazzaville et ça même plus que la Norvège, parce que toza au-delà de 5 millions. Alors, bilo konyo soana senge toza la, ko s'organiser. Faut pas mon abisso toza organisé. Ba mon abisso toza li, na quelque chose à quoi apporter. Parce que comportement nabisso, parce que bizale li nabisso, eza ko reflecté Congo yalobi. Toza ko critiquer batou, toza ko critiquer camarade na, toza ko critiquer ba pasteur, toza ko se critiquer mais loko nini yo ozanango ya koyanango po ete ya solo mboka na biso ebonga. To moni plein de théories, to landi ba site ebele, mais lelo oyo RD Congo Info, César Ngadi Monique Pro, avec Maurice Premier de Scandinavie, porte-parole de Scandinavie, journaliste de Scandinavie, Congo Yassika, Libino, Université populaire. Université populaire, monde de savoir. Université populaire, monde de connaissances. Pona yo, pona ngai. Nakati ya émission oyo, bokomo na ba insanité te. Nakati na émission oyo, to bengani ba injire. Nakati na émission oyo, mwana, papa, swavani na salon ba kolanda émission oyo. Parce que vraiment, moutounyo surtout à causoa par naye nakati na émission oyo. Université populaire pour un monde de connaissances, changement de mentalité. Université populaire. Aya, yangona, thème ya le premier sujet dans un anime onga moko pour na pesa moi flash, moi idée bolanda pour na émission oyo. Université populaire. Université populaire ezalaba ministre
faut bazwa cours awa il y a université populaire parce que exactement monde moko il y a patriotisme, il y a changement de mentalité, il y a moralité. Université populaire. Yango na tokoya na kati ya université populaire tokokutana na bato ndenge na ndenge tokoyamba bango pour koyela biso un plus. O nyoso azana un plus pour na Congo, un plus pour na peuple congolais, un plus pour na diaspora na biso pour to changer mata. Université populaire. Université populaire bolandango kaka na kati ya RD Congo Info.com site vraiment donc na makambasika site oyo ebotami mbala moko na lokola mwana oyo azana minu babalani na Congo ya sika site oyo yaka toujours na moralité na changement de mentalité nde boyebika comportement ya bana ya Scandinavie nde bazalaka. Alors merci mingi lelo oyo nazanga moko nde na esibino na ko animer émission oyo nga moko po ezali émission 001 pona bino bandeko oyo bozi chance ya kolanda ngai wabino Maurice Mokulu, autrement dit Maurice Premier, pona émission oyo ya Université populaire. Alors merci Léo, thème na biso alelo ezanini nde tolobaki site oyo eza site ya connaissance, il y a éducation, il y a changement de mentalité émission oyo Université populaire oyo ko aider biso to découvrir valeur na biso ya moto, valeur ya congolais. Congolais oza na valeur. Congolais, soko landi émission oyo, ozoko kondika kolanda yango, oko changer. Alors, thème ya émission na biso ya lelo, ezali, donc, comment réussir na Europe? Comment réussir na poto? Voilà thème na biso. Beaucoup découvrir comment réussir na kati Europe. Bande kona koti mbala moko na kati ya vivre sujet na biso, tolobi comment réussir na kati ya Europe. Bandeko, touti mboka mosika, mutu na mutu, ndenga komeli place azali, to éviter ce qu'on a na France, to éviter ce qu'on a na Norvège, to éviter ce qui ozali na Danemark, bien na Suède, na Finlande, to éviter ce qu'on a na Angleterre, oyozolandangai. Vraiment, tout est possible encore. C'est possible au réussir. C'est possible au changer. C'est possible aux akikoluka. Alors, pour dans compte na sujet oyo, comment réussir ici en Europe? Moi, votre humble serviteur, je commence d'abord à vous dire quelque chose. Bande konde bomoni boye, ndenge yo ozali wana oza de la oza na valeur. Valeur moko munene, nzambe asali yo congolais, aibiti nani nasali yo congolais. Alors, vinabiso eza résumé na ba principe moko boye. Ezala oza chrétien, et ezala oza musulman, ezala oza athée, ezala oza kimbangiste, ezala oza nani, tout ba religion wana, bien tout bisika nyoso ozali, ezali résultat ya ba règle. Soki yo tosi ba règle dans ya vie, nde okoresir. Alors, to koti na kati, comme toujours parlé, récite ya vie, na biso en Europe, to koti na kati, ya ba principe nini oyo, esengeli na biso, tozala na yango, po to réussir. Ezala na ba oyo ba bengami ba combattant po ba réussir. Ezala ba oyo ba bengami bata gouvernement po ba réussir. O ezala ba oyo, bazali kosala, na ba église, ba pasteur, ba ona nyoso otoyebi na ba domaine nyoso ya vie eza na ba règle nango. Ce qui toza ko réussir te, ce n'est pas une question des esprits ou des sorciers, mais la question nan ya yomoko individu oza komi yebate. À travers l'université populaire okomi yebadambo valeur na yo zanini. Oko sosola yo nani pe valeur na yo ezali nini na kati ya université populaire. Donc, Rolanda ba mission ya boye kaka na kati ya rdcongoinfo.com. Et puis na kati ya www.congoyasika ndeko kolanda ba émission boye. Alors, principe ya liboso pour réussir eza na business, eza na musala, eza na projet. Il faut d'abord droiture.
il faut droiture. Quand tout ce que makomi et lobinini, pour critiquer mutu, il faut d'abord omitala yonani. Il faut critique aux opesa, zwango na kati na ote. Intégrité à mutu, droiture ya mutu. Yohane Zali, premier principe. Alors, comme Zali, première émission 001, il y a Congo, il y a Sika. Comme toujours parlé, principe de récite, nakati ya activité nabiso, nakat n'Europe. Première chose d'abord, il faut y avoir droiture, intégrer. Faut la intègre. Est-ce que yo osa intègre? Est-ce que yo ndenge osa wana? Au respectaka, ba loi et nature. Intégrité, et ça na kat na yo. Est-ce que yo osa corrompu te? Makambu yo zo sala, est-ce que ça vraiment sincère et honnête? Principe d'intégrité. Bandeko, pona kota na kati ya mozindo, il y a principe de l'intégrité, na zongi nanu mwa sima mukie, pona kota la, d'abord koeba, biso nyonso nde tozali awa, touti mboka msika. Poto ya awa, place tozali na poto, ben na France, na Belgique, na elobaki auparavant, je pense qu'azalaki na ambition na ye. Moutna mutu, azalaki na idée na ye. Voire même pour visa, batuna kiyo, le pourquoi y a voyage na yo. Le pourquoi y a déplacement na yo. Donc, mutu, ndenga zawana, azana ba ambition, faza na vision, na vie na ye. Un homme sans vision, aza homme sans direction. Donc, ozaka kawana, pona kulia, na kolala. Parce que ozomona au-delà te. Ozomona ligne droite na yote. La vision, c'est une ligne droite de ta vie. La vision. Oyo, eza susute au pasteur ou bien unité. Parce que on a zolo beza moralité. Parce que eza université populaire. Boko zwabilo konyo seza la makomi, la moralité, l'éducation, la formation. Tout na kati ya université populaire. Mais lelo oyo, na kolobela kaka mukie, principe de la récite. Ndeni oko réussir na vie. Partout aux allées, aux na Congo, et aux awa na poto. Et alors, première chose, n'a énuméré bino pour na réussir, et allez d'abord, l'intégrité, dans la droiture, cause à la droit. Avant pour comme à droit, faut y d'abord vision, aux nani, au lingi nini. Pourquoi au voyager? Pourquoi aux art? Pourquoi aux en Europe? Le pourquoi aux en Europe? Ou est le premier principe d'abord? Qu'on y intégrité, na kate intégrité na yo, faut y baper direction na yo. Alors, mingi oyo, baye, babungi si ba vision na bango, babungi si le pourquoi bazali peut-être en Angola, le pourquoi bazali peut-être en France, babosani. Peut-être, bamususu bazali ki na idée, azali ko envier na ningi naza na mutuka, na ningi naza la bien. Bon, bamususu peut-être, problème, bazi problème politique, kimi, bazaki na vision moko boye, et ça perdu. Mais à travers émission, oyo kozwa vision na yo. Partout aux alliés, ce n'est pas par hasard on s'est retrouvé wana. Comme on s'est trouvé wana, il faut vivre. Pour vivre, il faut d'abord intègre. Parce que on y soit le baké, azali boye, nazo bunda pona boye, ce qui yo moko za intégrité, comment on ça les a nuls. Parce qu'on a intégrité. Faut d'abord omitala. Parce que tant que vous avez commis là, vous avez intégré, oh, nous sommes ça là, il y a une protection, que ce soit spirituelle ou quoi, il y a une protection naturelle. Oh, vous avez une intégrité à bon moto. Yami Balé, il faut se séparer. Principe de séparation. Principe de séparation est là, nini. D'abord, intégrité, et puis principe de séparation. Vous avez une vision na yo. Comment se séparer? Parce que les oyo, problème c'est pour ma biso diaspora congolaise anine. Toza ba visionnaire te, toza un esprit à créativité te. Oningi comme maloko la mututel. Problème la biso toningi bilanda landa. Soki muninga azui a fongoli par exemple le restaurant, bino nyonso bokomi na ba restaurant. Soki muninga a sali moi boutique moko boye.
Donc, esprit ya créativité zalité. Olingaka, osa lokola baningale, bokomini ni conflit koti. Bokomini ni na concurrence. Bokomini ni bokomi koswana. Polémique koti. Polini, bolingi, bosala, kaka oyo muninga asali. Vision ezate. Mais yebaka ke principe ya réussite na biso, il faut pas la na créativité. Soki omoni ke on a besoin ya ko sala loko mo peut-être loko la baninga basali, peut-être eza loko mo bimisi ka batnos ba komi nango. Luka ya yo ezala un peu différent. Yango ne zangi biso na kati ya diaspora, principe de créativité. D'abord qu'on la intègre. Donc corruption te osa vraiment l'amour, il est vrai. Osa na droiture, osa respecter ba principe osali tout autour na yo, be ya mboka wana ovandi, be ya situation wana osa nango. De deux, au commis na esprit à séparation. C'est-à-dire que ne pas vouloir faire comme les autres, être un peu spécial, faire la différence. Ce qui au bandu comme ça la différence, les gens vont te remarquer. Alors, et un autre principe, je viens encore ajouter, et ça n'a quatre le principe mi 4 dans le temps gâté, et ça principe oyo, ozali, parce que au lingo ozalandenge ozali. Faut en la vision. Il faut te faire grand. Il faut imaginer de grandes choses. Créer cette différence-là. Donc, intégrité, la droiture, et puis, koluka kosa la différence na makambozo sala. Et puis, toye kobakisa comme tobakisa kaka flash pour tokozwa ba invité tokolobela yango o ezaka introduction ya Congo ya sika introduction ya université populaire na kati ya RD Congo Info César Ngadi Monique Pro Maurice Premier Basangani ba boti oyo université populaire parce que ba émission eza kokufa ba émission eza soute ba to akomi donc eloko mokaka ba site na biso se kufi et comme kaka eloko mokaka. Pourquoi? Parce que il y a pas de créativité. To mona ki ba musique ezalaki musique ekei ba to basala ka musique ba lembi oh to komi lelo na area il y a ba mouvement ya combattant. Sikoyo, tous sont comme les combattants. Mais, tobosani qui est toujours dans makambe belé, il faut une éducation, il faut la formation, il faut le changement de mentalité, il faut un changement réel pour être surtout à la personne intègre. Parce que, oh, toujours critiquer les lots, toujours qui na bango awa. Oh, toujours critiquer les lots, toujours qui na bango. Mais pourquoi ils changent? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vision. Parce qu'il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas la droiture dans leur vie. Parce que moi j'ai un principe, je dis vanité des vanités, tout est vanité. L'argent c'est la vanité, les habits la vanité. Mais et l'okoni essentiel nayo, c'est d'abord ton intégrité. Et l'okoni ni ozo sala na vie parce que la vie là que nous avons mon frère, c'est vraiment comme on dit, tous va passager dans ma belé. Toko kende, mais ba trace, faut tika ba trace à malam. Alors pour nous tika ba trace à malam, il faut respecter le principe oyo. L'intégrité, séparation, c'est-à-dire que vouloir faire la différence, créer la créativité, ne pas faire seulement comme les autres. Ça a un peu de la différence. Au moment tout le monde va te remarquer. Au moment et puis, ça là, et qu'on réussir. Troisième principe, nous devons développer, on a invité à n'engue bakoya boko se plan la émission oyo et ça principe oyo to bengi yango principe ya oubli parce que les oyo batu makambezo sa susu ezo simbate parce que batu bani kobosa na makamba le pasete ozalaka tangu tozalaka na ba Mercedes tangu tozali kolia nazalaka na mbongo tu me connais oyebi ngai. C'est le passé. C'est le passé. Il faut oublier le passé. Kobosa na le passé. Kobosa na le passé. Ce que kobosa na le passé te. Alors, au quoi avancer te. Parce que tu vas toujours regarder derrière. Bien sûr, qu'on regarde derrière, les rétroviseurs pour voir un peu l'avenir. Mais bien sûr, mais il faut pas toujours regarder derrière. Parce que même moutant sa voiture, s'il regarde beaucoup derrière, il y a l'accident. Parce qu'il faut perdre sa direction. Il faut perdre ligne droite et à vinae. Na kati université pour beaucoup découvrir en gros.
université populaire, oubliez le passé. Nazalaka, Tosalaka, Boyeda Boye. Mais tu n'avances plus, mon frère. Tu n'avances plus parce que tu regardes beaucoup derrière. Tu étais qui? Qu'est-ce que tu as fait? Et Bouja Kimukili, oublie ça. Regardez devant. La direction, la ligne droite, la droiture, la créativité, le changement de mentalité. Esprit, il y a vision. Et ça n'a nao. Na katia diaspora. Au komona maki tozoa ba jeune o ya distinction, ba jeune o ya bien, o bazo raisonner. Parce que mutu mususa yebe azo ganga kaka. Hey, ngapi na funa ganga. Apo yoka batu, foto za la boy. Te, biso ba congolais to créer la différence. Ba fingi biso mingi, ba critiquer biso mingi. Mais cette fois-ci, université populaire yé, pour te créer la différence. Pour créer la différence. Y'a on a ça qui bino, oubliez le passé. Sauf que Zaki n'a pas échec, angai, pondazoa, ils ont passe, oublie le passé. Angai, poboy, nazalaka boy, oublie le passé, regarde devant. Intégrité, la droiture, le principe, kolongo la ba insanité, ba injure. Parce que ozoloba, parce que ce qu'on lingo sala mabete, ba salo mabete, ko sala pena mabe maninga nte. So lingi ba finga yote ko finga te. Donc, tozali résultat à makambebele dans toute nabiso. Il y a moins photo changer. Donc, principe d'intégrité, notre séparation et la créativité, et puis oublier le passé. Enfin, les quatrième principe, autozoloba, courir vers le but. Courir vers le but, vision. But yavinayo. Est-ce que vous savez pourquoi aux en Europe? Alors, ce qu'on y a le but, il faut chercher le moyen. Comment atteindre ça? Il faut avoir le temps, la période. Oui, par exemple, je voudrais que dans 5 ans, na salaboy. Est-ce que 5 ans, on a posé les locaux, qu'est-ce qu'il faut? Nous faisons ta classe, faut tanga. Est-ce que kota qui classe? Est-ce que kisa kiango? Tena kisa kiango te. Pourquoi? Pour quelles raisons? Chercher les raisons et trouver des solutions. Alors, ceux qui ont respecté les 4 principes, wana, au commande à changement. Il y a un tobi université populaire. Ba thème est belé, il y a éducation, tokozo ba professeur, ba ko expliquer sur ba thème la katia politique par exemple, toza par exemple na ba combattant, toza par exemple ba to lingi, ba c'est la politique, mais bazo yebate ezala kandenge nini, la tolérance ezala ndenge nini, kozala na mutema munene ezala ndenge nini, ceux qui ba mutafingi yo, comment on maîtriser, est-ce que ndenyo ko vivre ensemble dans le groupe pour maintenir ça comme chef. Voilà. Bablo que zo mabiso. Toko développer on a katia université populaire. Na ba invité à ndenge na ndenge. Peso boza ba tembo tindeli biso na katia RD Info. Congo RD Congo Info.com. César Ngadi Monique Pro avec Maurice Premier de Scandinavie. Basangani, basale loko université populaire. Yangwana, na tondibino, to lobak le lokaka, comment réussir, avec quelques 4 points, auto développer en gros, flash. Alors, merci, naba, oyo nyos, basi, chance à Rolanda, moi, séquence oyo, ya, université populaire, monde de savoir, monde d'éducation, fini des insanités na ba internet, fini de ba injire, o babetara, fini bande konangai, intégrité, nde oko réussir, parce qu'il y a la loi. Tout ce que tu fais, même si en cachette, conscience, Nao, tu ne peux pas les tromper. Tu ne peux pas tromper ta conscience, mon frère. Tout ce que tu fais en cachette, les gens ne voient pas. Mais toi-même, tu connais ce que tu fais. Alors, Landa, université populaire pour changer. Changement de mentalité. Merci, chers internautes. Chanceur Kolanda, émission Oyo, université populaire, introduction, Nakatia www.rdcongoinfo.com avec Maurice Premier, animation et émission Oyo, en direct de Scandinavie. Alors, Tokomi Nasuka, Torobo Sanateba, Oyo Bazako soutenir, Oba encourager que l'émission Oyo Salema, partout Bazali, Bambote place Bozali. Alors, Tobo Sanité, Kopesa Mbote, na Oyo Babengi, Basile Ipupa, ingénieur, Basile Ipupa, fitir honorable incorruptible. Alors, Topesi Mbote Paya, Oyo Babengi, Lissousou Gabriel Kilima. Mbote na yo angwana, Topesi Mbote pa Anne Kibamba, Topesi Mbote pa Alex Ndolo, Topesi Mbote Epaya Oyo Babengi, Café Noir de Norvège, Blaise Alingi. Ah, Seguta Mignon, Topesi Mbote, sans oublier Monsieur Prosper, na Monsieur Zaïkoya, Tokoya Mbayo,
papa nabiso Tito Bondo, monsieur Jean-Pierre Wabeya, Léonard Mpoyi, et ba oyo nyonso baza ko encourager biso na kati ya musala oyo comme Bosongo Emmanuel et ma boss mbote na yo. Alors vraiment monsieur zali koya, vraiment merci pour la collaboration oyo bande koya RD Info.com bandimi nasa na bango nasa la émission tous la partenariat oyo boko mona makambo bien bolanda ka site oyo boko découvrir biloka bien site oyo ezali kolanda mutu nyonso akozwa par na ye biso zali vraiment on a pona bino nyonso oyo bengami diaspora parce que quand on parle de la diaspora tout le monde est dedans. Merci mingi bandeko oyo bazi chance olanda émission yo moi ba critique moi ba idée et que ça la biso moi bien. Alors César Ngadi wana ya yo Maurice Premier vraiment courage dans musala ozali ko sala puis félicitations na obozali ko sala photo créer un peu la différence na musala na biso mère wana tobenga kaye mère Weston na katia Belgique to pesi Mbote donc ya Impi to pesi Cédric Mbote to pesi ba onu soki komona bangote Francine Nachi ba na Nord Zadio to pesi Mbote tout bozali parce que c'est difficile ya rotanga bino vraiment parce que ta eza muke na télévision ta eza limité. Merci Université populaire ngoyeye boyaka bolandaka bo kritikaka bo bengaka to continuer parce que to lingi vraiment changement de mentalité, intégrité na kati ya ba diaspora, yango bokomo na Congo ya sika et ko salema monde asre ko salema biso nyonso toza be liboke sans séparation, unis nous avons la force et puis to changer moka na biso.